Mama wa taifa Ejika TV. Pokanisa ki Koffi Olomide atikeli bino temps, atikeli bino temps te, apesi bino pema na 2024. Bo créer actualité ya modèle na modèle pour na konuire keno ekolembisa ye atika boy apesi bino pema na modèle moko ke bondima te ba concert ya malonga o balobaka mbongo ebimaka ka Koffi Olomide ba contrat ya malonga o mbongo ebimaka ka Koffi Olomide. Mama wa taifa Ejika place bomona kimbo sasifi mena lokola vie o alingi atikela biso tante lokola vie o alingi bloquer biso trop tokende to nyata ye na chaîne na ye place wana nde to bloquer comme ça Platinum akobimiselo kote ya lakisi bino na grand maître place wana na sepela nango makasi alakisi bino na za grand maître alobi te botikala nango je m'en fous 1,6 million na sala 1,5 million na sala ke na kombo na nga Koffi batu baya ko s'abonner pa nangale chaîne ya sika yaka. Mama wa taifa Ejika yo kuto ozalaka déjà peti ya bitinda oliaka bakabela yo mbongo oye ko confirmer ki aza nango toke nango wapi seke yo pe tango babanda kotindaka yo mai babanda kotinda kendo somba simbo kendo somba whisky mwa mike mike banda kotikala obanda kobombango bino moko boyebi ke so olia mbongo mutu akisi eza danger c'est que peut-être yo posa na ba séquelles il faut faire attention parce que déjà oyeba déjà que o fréquenta mutu akisi o fréquenta mutu akisi mais oye ko affirmer na internet que ana bakisi solo ozomona ke Congolais za bizarre. Mama wa taifa Ejika. Bonne année mes étoiles, bonne année mes abonnés, bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Je vous aime vous tous. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, mbote le sako na bafani ya mopa o mokonzi, mbote le sako na bafani ya mama si, ba vrai ya mama si, tu me mama si, les cœurs de mama si, ba combattant ya mama si, ya monde entier, to pesi bino ba mbote ebele. Mbote na Fabrice Mande na sima ya caméra, 2025, musala eko continuaka toujours. Jika toko lala te toko nimbaka te toko continuaka toujours na musala. Mopa o mokonzi nde likolo nango na pesa ki bato ebele devoir baya ko répondre nga na défi na pesa ki bango na bosoto bazali ko kotisa ngo légende ya mboka na biso na makambo etali mowe yo ya kufaki na moni bato ebele baleli il faut tika makambo mususa ya koloba te omoni bango baza ba star o boye te fallait bo pekisa pe bato mususu voilà faut bo pekisa pe bato mususu boye bakeno eza normal bino epa na bino c'est normal ya ko salir baninga mais so yo komi na tour na bino e komi ya botika eza bien te ezokende bien te ezote eza bien te biso toyebi na biti nini bola museli biso video wana biso toyebi pourquoi bozolinga bo salir metondimi ki moyibi tondimi kindoki tondimi makamnyoso tondimi siko to sende na clôture ya nyonso to sende toke nango bien. Alors naloba na bino ke tobeta nanu bilan ya mopa o mokonzi Quadramane Songa Mbeli na 2024. Bilan moko elengi, bilan moko gu, bilan moko ekwesi banguna na ekawo kidiba. Tana loba boye batu musu bakoka te. Esala bango penza mutema pasi, vous devez supporter. Bilan moko ya danger, bilan moko ya elengi. Koffi a piétiné plusieurs personnes. Kobanda debi aneti na suka yani ya nezaka Koffi Olomide Koffi Olomide Koffi Olomide Koffi Olomide Koffi Olomide mama si façon Koffi Olomide a chapa bango na 2024 bandimite façon abini si bango na dansa ya Koffi abini yango bayebi te mabazo bina yango tango bino bozo fanda na ba panel bo fandela pokanisa ki Koffi Olomide atikela bino temps, atikeli bino temps te apesi bino pema na 2024 bo créer actualité ya modèle na modèle pour na konuire keno ekolembisa ye atika boy
apesi bino pema na modèle moko ke bondima te. Ba concert ya malonga o balobaka mbongo ebimaka ka Koffi Olomide. Ba contrat ya malonga o mbongo ebimaka ka Koffi Olomide. Abeti bino na degré moko ke bondima te. Siko nazomi poser question. Ti siko bo continuera au sala mutango mabe. Bolembi na bino te to na 2025. Niveau Koffi Olomide anyokoli bino na 2024 la famille. Nga mona ondima te. Ti komona quelque batu ba o sala ba live ba o dénigrer Koffi bo malade. Mitu na bino esala lisu bien te. Parce que ce qui te lobi to kota na bilan ya Koffi Olomide na 2024 la famille. Mutu moko te aokoka parce que Koffi Olomide a beti likolo. Donc une semaine sans repos, 2 jours sans repos. Donc, ça veut dire que Kobanda le 1er janvier, donc le 31 décembre, Koffi Olomide, Azaro Salara, ba contrat si contrat, ba album de album. Platinum ezali ko bimisande banzembo ba clip ya modèle na modèle. Place bomona kimbo sasifi mena. Loko la vie o alinga tike la biso tante. Loko vie o alinga bloqué biso trop. Toke de to nyata ye na chaîne na ye. Place wana nde to bloqué comme ça Platinum a robimiselo rote ya la kisibino na grand maître. Place wana na sepela nango makasi. Ala kisibino na za grand maître. Alobi te botika la nango je m'en fous. 1,600,000 mna sala. 1,500,000 mna sala ke na kombo na nga Koffi. Batu baya o s'abonner pa. Nangale chaîne ya sika yaka. Trotala na chaîne à Sikako, Banzembo, et qui même pas une semaine, et beta ba 1,100,000. Et elle est la binote. Pour couler, on a 2 millions et quelques, elle est la binote. Botika. Botika au sala bitumba na moto bo kokate. Au mone bino bato bo benga kabatu. Ce qui mo actualité mo bo ya salité ça sur le marché. Les cas ya koloba bo continuer koler. Tala basala ka guerre na muto bolobi ke depuis to banda ki guerre to stolongie tala Koffi Olomide za muto bo bandi guerre na ndenge bo komi na minicho ata guerre mo côté bolonga ye place ezo bo mabino yango wana place ezo sisa bino mayele yango wana bila ya Koffi Olomide eza waou la famille tala solo biki o banda obeta yango eza mal à la tête 2024 ezaki ka Koffi Olomide jusqu'à ce que ba ekotia na faire gola bem Adidas Arena mama ke na mama soki mwasi mama na biso Blanche Tunazi akenda kite mais l'actualité arienne ekoya kite parce que actualité arienne sala 2 mois la famille muto alongola ngo azate to mona batu mususu ba ko créer biloko na bango mobwe epesi bango soni to ebite bakenda wapi. Après concert, batumsu basala ba parole. Bokoki osala même pas dédicace parce que nyonso zala ki poto boko akize nani. Bino na bino ba leader selo bino. Bonne année. Bino na bino ba leader boko akize nani. A qui la faute? Bino tout ba leader mais simbite la famille. Donc Koffi Olomide a memi bino likolo makasi. À ce qui concerne l'histoire, Azana Kisi, Nayoki mona bitinda moko boye, aye ko confirmer que oui Azana Kisi. La famille, ngana sina loba, moni bato babanda ko benga mama Sibo, pesi nga raison hein. Bato babando benga mama Sibo na musala, ba benga lisusu, ba benga ati. Parce que to yebisa bango ke tondima, kombo ya mwana musala tondima yango. Déjà to accepter, obenge mwana musala eza lokola, olobi, j'ai dit toza chroniqueuse na YouTube. Ofininga opesinde identification nanga tant que na ibarate tant que na sala kindumba te o identifier nga na ndenge na zaleli siko na ko ina yo pona nini siko soko ye ko confirmer yo kuto zalaka déjà pété abitinda oliaka bakabela yo mbongo o ye ko confirmer ki azana ngo toke nango wapi sege yo petango babanda ko tinda ka yo mai babanda ko tinda ke ndo somba simbo ke ndo somba whisky moi mike migve banda ko tikala obanda robombango bino mo boyebi ke so olia mbongo muto akisi eza danger c'est que peut-être yo posa na ba séquelles il faut faire attention parce que déjà oyeba déjà que o fréquenta muto akisi o fréquenta muto akisi mais oye ko affirmer na internet que ana bakisi solo ozo mona ke Congolais za bizarre ata bo sali nyonso wana tolinga ke kabongo ata pumbwaka na lola ata akutani na satana kiti tolinga ke kabongo
tolo bandeni tolingaki ka bongo ato ye na privé jika ya tolingaki bongo je m'en fous na pesa ki bino défi ka moko bobimisela biso enregistrement bobimisi yango jusque là na tika le monde enregistrement moko te ata bokie bozongi tolingaki bongo parce que azanani azabaoba aza monima mutu akokompare na ye azate misala na ye eza tellement belé que esenga yo ye kuna totala so tolobi to banda comparer est-ce que Kofi ako comparer beaucoup comparer na mutu azate wana eza ba jeune ni wana baza salité donc so mutu mo boya sala na petit bitinda lelo ye kolobake na ye ko confirmer boye ezo sala nisho nifwa to ke nango te sika moko te to mona ta tina nango te to mona ta valeur nango te bobi misaba bilan na bino ya 2024 total 2024 bo créer ba machine ya rando 2023 bo créer ba machine ya rando bo besa ba relation ba tout par-ci par-là bo besa ba réputation ba to à gauche à droite est-ce que comme la bino lelo bo construire ba vie na bino jamais de la vie bo construire ba vie na bino te ba vie na bino eza par terre ba vie na bino eza détruit ba vie na bino eza déjà banalisé détruit impossible même à parler que c'est vrai. Alors tango tozo beta lisolo ya baoba lokwa Koffi Olomide bokanga minoko na bino bomeka kutu kolobate parce que torolobela ngo lelo torolobela ngo lobi torolobela ngo lobi kuna soko yo ki passe olongwe to na posa na yote Koffi Olomide kotika la monument ya musique ya mboka na biso longonya na Koffi Olomide félicitations soko yebite Koffi Olomide asali ba exploit na 2024 abandi pe 2025 qui trop parce qu'à célébrer un concert. Somme trop. Ensemble, na mama si c'était somme. Et là, on nini bo sali pour na tata on a 2024. Donc, et moi, vous savez, tu comprends que ouais sili. Et là, on nini bo salité. Et là, on nini bo salité. Jusqu'à ce que interview ya pamba muto sali a pesi a vie na ye pona makambo mboka. Bolinga bo mima mutu bo mema na prison. Benzamba munene. Tokomi 2025. Botika mopa fanda na kwena ye. Botika mopa wazala na kwena ye. Botika mopa wazala place aza. Bisakswa pa mpambe zanga tina to ana ngo besoin te. To senga bino loko boya na ba audio boye na ngote la famille. Boye na ngote. Alors ceux qui yo petit abitinda quelque part. Petit abitinda batinda yo, OK somba cigarette. Batinda o tinda o somba whisky, batinda o salaboy, bafuti au moins 200 €, moins 300 €, les cas kende ko bakisa wili na mafuta poto mona ke ya solo. Soki yo confirmer ke eloko waneza, c'est que yo posa nango parce que olia fufu kuna, olala kuna, c'est quelque chose qui kindoki ozwa kango depuis kala. Boye barate ke tango bolo babilo ko wanezongela bino. Yo petit abitinda yo o confirmer c'est que yo posa na kindoki. Mutunyo so fréquentant qui sera ça maël était à cause de kindoki. Hein? So boa bato maël bo comprendre biloko bo sala na 2024, 2023, 2022 pour na Koffi Olomide. Mais comment mutu wana okoka ko s'éteindre te? Comment mutu wana okoka ko limwa te? Comment mutu wana au contraire biloko to sala etele misael lisusu. Et matisael lisusu. Ça veut dire que boa dimi boa Mikel boso Koffi Olomide. Ce qui te lobi pour na kisi c'est faux. Bino tout bolobi ke ba musicien nyonso ba na kisi pourquoi ba na succès? Pourquoi ba omela na scène? Pourquoi ba olimo lokwa ba mungu na kacha mai? Je suis désolé. Koffi Otika la baoba number one. Fabrice Mande ko balancer lenga. Merci. Je vous aime, je vous adore. Pas débat. Koffi Olomide aza unique à son genre. Akokana ta na mutu moko te. Ana rivalité, ana mbandate, ana camarade, ana collègue te. Génération en génération akotika la ka ye moko. To bandela kango suka na suka. Yo petit abitinda keba. Zala wana. Soki mopa wana kindoki yopo wana ngo. Bokeba na bino batu botinda o 2025. Toye mabe, toye mabe, toye mabe, toza focus, hippodrome, toko tala kaka. Yangonde makambo balobi concert à rêve ya mopa ona mamasi. Toko tala ngo, toza concentré. Tala, boro sutuka, tabo sutuka. Et pongé si la bino na elongé, ça l'a déjà trop tard. Je vous aime, je vous adore, bye bye.